Tozana ba lolenge mibale hein. Yaka toyembela nzambe na nzembo na nzambe. Deux choses. Yaka toyembela nzambe na wolongola Maria Karamba na longoli yango maloba na tenzambe. Mais nzembo na nzambe ye moko ako-inspiré yo. Akopesa yo. Et koyemba ma de génération en génération. Mais yaka toyembela nzambe epela mo kwa moto ya mulinga. Epele ça dit succès pour ebikisi ata mutu mo te esil na ngompe. Mais nzembo nzambe etika kabatras ilongola kabatu na babar ilongola kabatu na moyibi ilongola kabatu na kindumba lokana yokana no na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki. Donc Tambwe Chichi ana soma relié panangate ngai nazana soma relié pa Tambwe Chichi te. Nous étions vraiment les vrais frères. Mwari komborera mwari komborera Afrika yakwe akuma weisa wachamba accomplir mission na ye tika molimo ne pema na kimia eloko yimo kazako yebate na koyembela yo nzembo nasuka na bomo inanga bo s'abonner et belé na chaîne Oyo soki bozana besoin d'information ya ba artiste nyonso ya ba pasteur ya ba prophète ya ba tunanzambe nyonso tout référence kokende sika musute zaka na tolo na TV mona mukolo chaîne Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetoro nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo yalingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de boto qui viennent pour les siècles de siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muyibi c'est ka ndumba mais moto a tolo na se ba se kaka ete pour réponse na ye oyebite. Maman et papa musique a série na bino et non peut sa vie lorsque ninganze moya maboy bamarabu bazangi bakilia bamarabu bakomi voilà nze monango yango nation na bayemba alléluia paradiso babeta maboko ya batomboli Yesu akoki na lokumu Yesu mobali kitoko masia tika na tombola ye oye alléluia alléluia munene mubanji muluse atumbawe tambi timba tukobola dindane jilolwe bana bazambi twimbila ye powa oh c'est bon yokana un plus il a un solo vraiment nzembo wana yanze momoko et ça la biso bien mais babiso misuso yo notre témoignage na biso soto bon la mitema lelo c'est à cause de vous parce que biso to ba tout moto ba insupportable même ba école mais à cause de ça que lelo to koma otokomi parce que bino bolakisa ki biso banzela wana mais pourquoi banzembo wana banzembo na bino no pe sa vie il y a tout tukutu mais au juste il y a plus la vie bon moyona o bozana na banzembo lelo vie na ezate tozana ba lolenge mibale hein yaka toyembela nzambe na nzembo na nzambe. Deux choses. Yaka toyembela nzambe na nzembo na nzambe ye moko. Yaka toyembela nzambe na wolongola Maria Karamba na longoli yango maloba na tenzambe.
mais nzembo na nzambe ye moko ako-inspiré yo akopesa yo ekoyembama de génération en génération mais yaka toyembela nzambe epelaka moko kwa moto ya mulinga epelesali succès mpo ebikisi ata moto moko te esili nango mpe omoni mais nzembo ya nzambe etikaka batrace elongolaka bato na babar elongolaka bato na moyibi elongolaka bato na kindumba lokana yoka nano oyo eza Zacharie chapitre na opesa te yo oza déjà prophète na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki na makasi na ngai te na nguya na ngai te o na molimo na yo nzambe yango nyonso ekoki kosi nyonso ya mokili ekotikala mbai nzambe moto apambolaka moto nzambe moto ayesaka moto monene ana na mikumisa te nzambe azali kapable ya kolongola mobola atomboli ye na kiti azali kapable ya kozwa mozwi ana mpe aniati ye na se yango na tuta tolo te mpe nasala fiere te na loboko na ye yanguya yango nyonso ekoki. Non. Nazoyeba te sengoli na nango nazoyeba te mais comme si bobungi na marché problème exact toi pe na compétition na mutu te voilà toi na compétition te so yo bina na bungi simbisanga ka micro yo simina loboko tia tribune otala te ba baka nyoka soki akufi soko tie musapla munoko mais to boinde système ba mikolo yo to lingi yango te système ba mikolo ni piraterie za na ebele bazo pirater biso na ba ata na YouTube na bino piratage za mingi nous sommes très piratés musa fungela biso YouTube to yebi ete aili akambongo na ye oyo to yebi makolo te mutu te pe yonde ko télécharger kana yango to yebi yango te bon siko yo to sala ni soko to lobi kuna ba pesa ngomba ngoni bana classe bazawa na misaka 1500 3 le bana na micro mama 3000 pesa la 3000 ba yeba Olimbisa buloba beaucoup la kabarfelin. Oui, on a tout revenir nango après. OK. Donc nettolinga bien ce sont nos enfants. Voilà. Ah. Alors yango to lobi ke muyibi za. Boto keka ko mitika to mo muyibi on a bien muyibi bana yongai. Te. Il faut tika nanu. Moko masolo ko vanda. Bon ya mais so ye on produit nga. On produit nga très bien, produit so très bien. Panza mbezana dosa msana biso malem loka to biso na compétition na mutu te to fandi malgré que balobi ke bo constat batou mais vous êtes toujours là papa constat ya bato wana mingi batiraka puise pa ya buloba balingi buloba bimisa po bango bawela mbango bakende ko babimisa ndam to yebi bang oh basila baza sur le terrain te yo bimisa ka phrase mo romone elatami na minoka bato nyos to sekaka en compétition dans motete batraso aussi to tiki baza na posa matière yango ko balo ba bongo oso ba ki matière pe bibi ba osa musa ba musila na terrain boya manzemba sikate o mimisi suko album bi yango o soma na combien munoko bon akangami oh mi yo lobi to ate yango to pesi yo somba ote botango combien ngabite yango pesa ngambongo yo zana nye comment te bozongeli banze makatanga bite kolobebele te somba kende koyoka oyoka te bino nde simplicité elekinga bio soko bino bolingi bato nyonso baza mapeka likolo na ozoloni or que l'orgueil précède la chute mais l'humilité précède la gloire nga na quartier na bandi awa naza na bato nyonso nde moko okute pa na nga chaîne policier azalaka te audience te epa ya lipa na lieu lipa epa ba oteka nini naza wana naza nga simple comme tous les mamans mais lera musala on a nati kazaka mususu voilà mais lero ya boy na mutu na bato nyonso
mais qu'il y a un artiste mususu okuni pas no oswani ne tovani no bote jamais moi mususu kutu na nela zo ba otanga mususu kutu na meka pe na zoye et ba blo mususu alobi na j'ai beaucoup regretté par rapport à ça donc tout autant à comboter no regretter. OK, il y a des choses biso ndeto abatu ya bato balu bako tuji bena bantu bato ya bato mais soki olingi ke bato batia yo nesika ya nzambe te nzambe atikalaka toujours nesika na ye nzambe soko asalinga sabili asalinga mpona bato baza na besoin nanga okobenga nga star po eza na bato moko bazali mais bato ne fona pesa un peu respect fona linga pe bango fona répondre pe bango mais solo kwa nga za star akopia mbote te na pesa bato mbote te na mutu likolo na boye ngande fin non tala moto amataka ka ye moko amati abetaka chute libre oboya lelo ozomona bato mosusu ah non biso tolingi couple buloba biso tolingi couple buloba tolingi tosala bango ni elota tozaka luka bato parce que tozali bato ya bato papa est-ce que okondima nakenda akoyemba na bisika mosusu mpenza ya suka wana oyo ke olata sapato te mutu ke tikali na kota sima misiko bomati na moto po bozokota na bapériphérie po anini bana na nzambe bazali wana vous êtes obligé okota nita baplateau bateke plateau wana ozomona déjà ke mutu ke suka kawa mais bana kati ya bamboka mosusu kuna na longola ekoti na masaba mutu ke ekota te ozoblige okende wana parce que bampate ya nzambe baza wana mais lelo bapasteur alelo bato baka ce Europe ça c'est la vraie mission intel mais kende na bamboko esika bato bakokufa na bandundu na baoswe esika bapigme bazali mutasunga bango asate mais ok yesu ayaki balobi atei na bamboka mike na bamboka minene problème yango wana yango tozelaka yesu alikuwa oya ayo kata makamu. Merci beaucoup, cher Internet, je crois. Merci beaucoup, je crois. Tous puiser vraiment des choses dans Katia Maman, Georgette. Je crois, Mikolza, quoi, tous une facette, il y a prédication sur la répentance. Aux la thème, sur la délivrance, vraiment. Par rapport à ça, c'est vraiment une prédicatrice de l'évangile. C'est une mère pour la belé. C'est aussi une conseillère. Et peut-être, moi, tout mes ans, Katia Libala, Nasima Awa, a opé numéro na ye. S'il y a un problème, tu l'appelles pour na surtout mingba couple, surtout naibi pourquoi na loba, surtout mingba couple même oui. Combien? Tout ça c'est qu'on a 125 couples au tout ça parrainé. Donc 125 dans ba fiancé baza 35. Au tout encadré mais au tout donc partout na mokili bana ya couple boule ba o ba parrainé baza. Bapanzana pété. Bapanzana te bazana mabala na bango. Bazana mabala na bango. Parce que sous c'est panzana te moi on panza pesa te. Mais mi pepe yaka mi pepe ça ma casse di ba les eloko moko bundaka. Mais ka conseil, prière, bazana bango tili. OK. Merci beaucoup, très cher Internet. Je crois que tu continues à Likambo. Je crois que mon tenir maman couple. Tenir à maman Georgette Ntomba. Nengalati. Ça se montre qu'il y a un message que nous voulons maintenant. Il y a comme répété que Solanango. Banatolo na CTV. Les lotos a béni par une servante de l'Éternel puissant en tout et pour tout. Que Dieu Nzambe selon Nengazaleli kaka Nengazawana pe azoko bana musala yango. Vraiment, merci beaucoup à la maman Anna Kalamba et puis na papa Carlos, manager, papa Nabiso, papa Evaris et puis Guy Bijou de Bambongo. Merci beaucoup. Je crois que un message, il y a un message moko, Nengo Lati, c'est un message Oyamawa Otozanango. Mais il y a un message même yon et Kamusayo, na olinga o intervenir nango, il y a liwa babenge les patriarches Tambo Chichi. Tango yokaki message d'abord, yona Tambo Chichi. Relation ni bozana entre binom balnaye. Au moins monsieur okoli loka ba mission le lotin, monsieur tokoli en famille. Donc Tambo Chichi ana soma relié panangate, ngai nazana soma relié pa Tambo Chichi te. Nous étions vraiment les vrais frères. Imaginez que to sangane sika moko na AMCC, avant AMCC. Vox de azobeta musique, couple boule bazobeta musique, ba accompagner qui réveille na Congo.
soki tambo chicha mwari komborera Afrika yakwe yakuma weisha wachamba ngoma yakwimbira Jerusalema akina banzemo ni musuba composition mo ebele musawemba nakoyembela yo nzembo nasuka na bomoi na ngai nakosenga nkolo Yesu nafanda na ndako na ye pona mona bolingo oyo ezali asuka te Noa watunga nzaza kasi bantu bazunguluka wana stade zoningana bazunguluke yeyeye badidilanga bato bamelima yo omona ba croisade soki bango ba beti Vox Day beti tant ba yako beta ba pesi couple boulot beta tozaki des orchestres vous avez quoi accompagner réveil na RDC eza Vox Day eza couple boulot ba soki ba benga Patrice Songa na commenter c'est vrai atali moko ba pionnier ya musique chrétienne malgré ko kende na ye na poto tozali kobengana tozosolola na po biso mesani kobenga toujours bayaya baleki toaloka baya lelo te lelo badia esika moko baliaka esika moko te bapondana bilongi non biso tozalaki vraiment famille mpona biso teach akufi te me alali akeye pa ya tata na ye accomplir mission na ye tika molimo na epema na kimia eloko ye moko aza koyemba te nakoyembela yo nzembo nasuka na bomoi na ngai ça veut dire que je chanterai jusqu'à la fin. Nakosenga nkolo Yesu nafanda na ndako na ye. Ça veut dire que erona baza epa ya pasteur Ngwanda azosenga nkolo Yesu ke mokolo moko. Sima nakosana nga mission nafanda na ndako na yo. Nzamba accomplir yango siko toloba nzambe ni. Toloba te ke epani akufi. Non, nzambe azana ba limite na ye. Atia bamusuba ke na 20 ans, bamusu na 30 ans, bamusu na 40 ans, barassasier des jours. Abike, je fais grâce à qui je vais. Mais maté à Léon Namboka Nabiso, to banga akufa. Mais tozo banga akufa, mais tozo préparer éternité. Ok. Okoki no pe kokila, kobonde la, ko chasser esprit de mort. Mais yeba était un jour, tu quitteras cette terre. Okokende, wapi. Na obala, na obota, na ofuluka. Na ozwanyos mais na ngote no keno na nécropole na nécropole ke kama bo pamba tout à fait mais soko molimo na yo ezaki connecté na nzambe te okokende wapi yango atala bato missioni bazoyemba ngai nakenda maboko pamba kuna mboka mokonzi ngai na masumu pe na motema nakozwa libonza te soko ngai nakokende solo na maboko na pamba nde nakoyoka pe soni mingi ekokoma ngai na ye mosungi dishala nanyi kunshimu mibianyi chena bianyi nebukole shala nanyi pabwipi hanalwa mulufulwanyi Yesu shala pabwipi anu wewe wakatupa tisanka yakashiji pabwi pabwipi pabwi pabwipi pabwi pabwipi masia wa mulu chena bia nyine bukole shalana mi pabwipi masanka pabuloba osoma biloko ça veut dire ezolo bebele ke mokolo moko zala nanga pene pene po mokolo nakufa nanga nazanga nanga yo te
Nasuka lobi anuwe we wakatupa disanka jakashiji pabwi pabwi pi pabwi pabwi pi pabwi pabwi pi masia wa moyo chena bia nyine bukole sarana ni pabwi pi. Ça dit quoi bête? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Papa, bato boni to ganga ki bonne année à 2020. Nani andima kete mokolo moko ngano to lata masque. Na corona. Nani. Mutute hein? Mais tango elombani ati pause. Mokili mobimba mwana na kati ya pale. Confinement. Na kuna bandeko ba mama Ana bazongisu na kati ya confinement. Ça veut dire que Nzamba lobite ezana muntu moko te akotiela ye tembe. Soka lobi non, etikali non. Ata ba pasteur basangani. Ata ba évangéliste basangani, ato longwa okende pas pasteur ande sukisa lokuta. Tali sanga église ekufela kate. L'église so ekufaka. Ça veut dire que moto ya kolongola liwa azati. Mais kufeza ndenge mibale. Kufa na nzoto pe kufa na molimo. Ezana moto musu azobika bona nzoto me na molimo akufa. Moyeba yamba na bomo na seko ezati. Mais moto musu akufa na nzoto me molimo na yebiki. Nde tozolo ba patriarche Ntambwe ayebaki Yesu, asimbaki Yesu, tout ce qui est passé est passé. Éternité na biso Jérusalem, beta na mboka. Poza ko lingango mingi. Donc okoyemba no nyonso. Préparez votre éternité. Soko lingo mona tichi ko sepela na couple buloba. Betela nzembo na ye oyo. Aminga be mukono mona Yesu wana na orga na osote na mulai na ngao. Jérusalem mboka ya sika. Jérusalem mboka ya sika. Etongami pona babulami. Etongami pona babulami. Kolela teo basi teo minyoko teo mboka yango na kokende. Tangana kufali mwana bandeko na lingi maboko. Na kufali mobali bayaya na kangi maboko. Na komi moto na mawa. Kolia na ngaya mpasi kovanda na ngaya pasi na bokolo bana pasi. Kasi Yesu alobi na ngaye kobanga teo pasi na yo elingi kosila na mboka yango na kokende. Tika nzamba pemisa mwana mobali oyo. Soki atobani kobeta yango ticha konoza guitare, accompagnement, solo, azonia telabino yango penzo ka kitoko. Atika misapi wane beta pempe na Daudi na Lola. Posa kolela medikamte. Ukaboneza pasi. Ukaboneza pasi na monde ni mama Maya Misu ebimi tango abeti nzemboyo et a raisonné aux alines de konaye na kombo ya les patriarches Tambwe Chichi oatu kotika biso oyo bakokundaye déjà lobby na Bruxelles bakokundaye lobby mais likambo eza mawape ya pasi Tambwe Chichi ayebanaki na mboka na biso na RDC na kati ya Congo mais comme si likambo ye comme si ba mission chrétienne comme si ba rejeter yango comme si des pasteurs ba kipe yango te ba tout monde te ba tchana kata ba statina bango ba tout monde ba ko interpréter mais tout monde qui musique profane so tout monde kufi to ba papa wemba au monde qui ba zo le belango ba chaîne bezo le belango mais même chaîne mo chrétienne même ba pasteur to ba ki aminene wana ba tout moko te ba le belango to tango bino bozo mona makambo yo na côté na bino même frère Patrice na monte à télémité ko benga ba musique chrétienne to organiser tout ça bon tout ça l'hommage dans mon yangote. Condamné pour Teach Azali membre na armée de victoire.
ali membre kuna ali mwana penza na makolo ya wana zo revenir na Bishop Coutinho omoni bakongo balobaka na bamanyanga diluntoni tango bandi kolela bato bakolelisa yo biso tozo s'attendre que Armée des Victoires soit organisé loko po ezali membre de l'église ali membre peu influent na Armée de Victoire soit organiser quelque chose biso to kita wana parce que azamona enda kazamona balabala te azamo Christ ebi patriarche mama Émile Coutinho mama papa Coutinho archbishop Coutinho so va organiser quelque chose na Armée de Victoire yebisanga musicien ya koboya yebisanga moto koboya parce que toko wela bongo te parce que c'est un musicien na kati église na membre ya corps du Christ bango soko va organiser plus tard toke wana toboya te. Okay. Merci beaucoup Kana Nikambongo. Je crois directement dans le quota parce que moi je suis Nazabna na Katiwana. Tant que ça est commis na Katia Poto jusqu'à présent, même Armée de Victoire est quelque chose de responsabilité na yangote. Je suis en côté, même ça, il va payer ça qui t'aime. Tu as payé ça, il n'a pas tout pour baler là. Papa n'a pas sauté en Bochichi na Bruxelles, et ça, il a salle Jérusalem, mais pas évangéliste Kabangu. Il y a une responsabilité, on a le pour baler là, on a, voire même, tu belé, contribuer. Tu as poto à Paris, contribuer, n'a pas information, nyonso. Tu as poto, Belgique, contribuer qui $500, France, contribuer qui $700. Mais, contribuer en gros, tellement ébélé moi matin les été je crois boyebi évangéliste Ikembali ou azala qui Ikembali je crois boyebi très bien boyebi papa voilà boyebi papa na biso mbuta kamonga boyebi ba contribuer qui pour kamoka maman na biso Rema Sabao to yemba nzemba commando boyebi pe frère Mardoché Kayembe boyebi et puis moi ébélé boyebi moi c'est pasteur moi c'est papa Chichi azali pasteur na kati ya Armée de Victoire maman ndoina yo Maman Tomba ndoina yo mais et loko e kamusi biso oyo sabiso pasi tant ba na cotisation na papa archbishop Coutinho Fernando je cite bien nazo kwa sime na oloba ils ont récupéré ba cotisation na nyoso babi ke ba we ba nini ya ko organiser eloko na bango mususu bato ndeko zela ba pesa bango salle Armée de Victoire poto pesi salte mais ça ndeko moko une connaissance ka ba musicien bitete le quoi l'église est rejetée biso ba musicien to yambi yango par rapport à ça est-ce que to côté ya bato ni est-ce que to ya bato amour to côté ya bato nini mais tu me donnes l'occasion de parler là-dessus. D'abord oyeba que problème ezate. OK. Problème ezate. Ce qui bandeko ya message de vie à Paris, ba na programme mo ba kosala et ça nango mabete. Ce qui veut baninga musu basangani quelque part pour na kosala likamoko na kombo ya ndeko na biso ndenge akei et ça nango mabete. To soit na pona biloko oyo ezali kopesa bomoi te ezali tomba te. Wana eza ngambo te moto asaki oyo tikali na sima eza nango eloko te. Le Saint-Esprit aidera batu ndenge nini bakoki kosala eza nango problème te. Nalingaki eza beza mukuse eza nango problème te. Eza problème te nali maman pas intervenir moi moké. Bakane papa lobi. Ce qui était très important, c'est que nous avons ma belle, ça n'a pas été bakozon sango kaka mais et ça kaka pas si pour moi toi ne crois pas balelaye baleli na Kinshasa tozo lelaye kaka bisope na Kinshasa tozo zela moko bango ba ko s'organiser bisope ba musicien to zangate to kutanisa mitu biso bandeko na ye to ba Kristo to ko sangana to sala quelque chose Zambe o yazali mobali ya ba veuve asunga maman Tomba maman ya tikali na bana na bandeko msusu mais moi na expliquer penzate maka msusu babi misanyo son apolele te musu basola kan entre en famille mais ça passe kaka ndenge maman lobi directement tozo pe sa programme papa na biso akufaki le 12 donc bachaki ni nango na kati ya studio Jérusalem ko ezaki exposé wana na Belgique le 18
bazo ça déjà banze mon bon match comme le toza lelo le 18 et vendredi ils allaient enterrement les après-midi enterrement en Belgique après on a battu sur poto Paris parce que il y a confinement makambo oyo ils allaient kuna vraiment yangwana mes condoléances na famille il y a Tambwe Chichi précisément na musique chrétienne Togoloba et puis ainsi que na toutes les corps du Christ donc tout l'onglepé makambo wana corps du Christ en tout cas mes condoléances vraiment ébélé na ligne un peu quels sont les témoignages Oyo, maman d'abord, Georgette, Ouakorope Sapo na Tambwe Chichi. Et puis tu as papa Joseph. Tambwe Chichi, tu as bien que biso to koli en famille. Hein? AMCC, à part Wana, tu as na bango comme les patriarches, tu as comme les pionniers en musique chrétienne, ceux qui croisade nous ont organisé, Tambwe Bakozala, Bakouple Boulou Bazala. Mais c'est un gars très respect. Yé azelaka oya ko pesa mbote te net ba musicien lelo quoi amoni wa vimbani yondo ke bande mbote ya bongo te de ko amoni bozali ezaye ezaka bongo ezaka tala eza ba bango nyusu tu ne bazali kabongo za Angola de na Luanda tam stocké kuti na Luanda kabongo aye ko luka biso ça veut dire que soto tie pe makolo na Bruxelles Tambwe a koluka kubiso. Pour Tambwe Chichi, à Solorana moi on a biso David, Prince David, tout le temps. Papa na mwana. À Solorana ba Joël Bouloba, à Solorana David, à Solorana ba. So ba nyoso to yanga ba kuna. Pas Solorana Tambwe Chichi comme papa na bango. Ya na lo baboye bazape na kati ya obsèque wana. Bango bazape ba mama yo komi tungsate. Biso to kosala cotisation na paro yo na kombo na bino. Vous voyez? Alors, on a biso et ça la passe pour quand on a boboto na et moutazan ba faute na été mais parti boboto il est qui couvrir les bélés. Et ça aussi que ça que poto ça nga lo kwa makasa ambila matiti na kwa makasa ambila na kina kele la teach. Ndenge na tolela ki kanguma ndenge tolela ki pande comme sotika mabele. Nzoto ne tikeza nonka mabele me yeso ya salela ki ayambaye ndenge moko alobi nakoyembela yo nzembo nasuka na bomoi na ngai nakosenga nkolo Yesu nafanda na ndako na ye pona mona bolingo oyezali asuka te ye moko aza kolingo tia kuma père spirituel na kutuina Fernando kumisa nkolo naloyembo ya masia Tambwe Chichi yembela Yesu naloyembe kuti tika. Ça fait mal, ça fait mal. Quels sont les témoignages, papa, au Yoko Zanongo, malgré 1 + 1 = 1 même nom, tu vois, ça moi idée naïe. Témoignage nos Zanongo pour papa, Tambwe Chichi les patriarches. Et le Galiboso, na osenga na linga ko zongi sa mama Buloba na place na yango, papa Buloba na place na yango. Parce que combo ya Buloba, ezali combo na biso prophétique. Ah OK. Odito kabolaté papa Joseph na mama Georgette. Donc il tous saka couple Buloba. Prénom tozoa ki na côté wana yo moko yebi. Siko molimo mosantu apesa ki combo wana Buloba. Mokolo ezali na laksabino ba code ya Buloba. Mokolo ezali na laksabino ba code ya Buloba. Parce que prophétie à Moutou est tambola naïe. Maman salobaki. Mais comment na Moutou kondima kozo engagement ya ko bete la nzambe kitar. Na génération wana ezaki passe. Donc tozo luka batu ya koluka. Alors Moutou ya liboso oyo azaki na misapi disposé ya ko bete la ya wenzambe kita kanisa ka Fox Day mais bandi d'abord bandi na bazaki na frères chrétiens ils ont commencé comme ça et c'était de l'admiration pour l'église ba tu bako sa ba guitare na église ba yebani kaisa ka bulo ba te moni ba tichona donc yo ki besoin de 26 solo parce que l'artiste ne vit qu'au moyen de ce qu'il a.
Mais dans l'église, il ne peut pas t'aider à couper sa biseau. Alors, lui, il a disposé temps, a disposé misapine, a disposé guitare, et tu t'as révolutionné côté artistique, musical dans l'église. Et basé Belleté. Merci beaucoup. Ok. Papa, ce sont des choses qui arrivent, mais l'autre qui est très important, moto na moto asimba oyoye azui. Yakwe akuma wezo wachama. Ate. Et ce qui n'est pas moment moko oyo bata français baka inoubliable. Tika tato ya pema na kimia. Uzane moyuani uzana wanya umo ye. Yazo. Uzane moyuani uzana wanya umo ye. Balunda nuya ya nwakumo na butumbi bwanzambi kundenge yi. Anusara mukaja mukalenga sara nukambila balwe yi. Ndende ngumana ndende ngumana ndende ngumana ndende ngumana ndende ngumana de ma da da ngumana ma ba ngumana wasuka beton namno ngumana da 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 don 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 Mwari komborera Africa. Merci, très cher abonné. Je crois que Tozaki na couple Bouloba. Je crois que Banlagi Malamu, Tosugi Malamu par la grâce de Dieu. Que l'éternel Dieu, Yahweh, Apambola, Bino Nyonso. Et c'est une grande bénédiction pour Nanga, Kozala na couple Bouloba. Et en tout cas, c'est une famille qui on a lingara makasi mingi tono sur la téléphone ba ba teke moi na bato ba moni yemo papa ta manga ezande yo pour la téléphone on ba yande yo directement maman yonde donc nami bombaki na ngai ba monanga et nazana kata famille. La prochaine notre émission tozana maman et pour la témoignage to kitatie papa Kelani. Parce que la première photo kende, mais tokenda raté, mais cette fois-ci tokenda papa Kelani et je crois maman ana obongama pour que tokenda papa Kelani tango ba témoignage papa Kelani na fandi awa a lobby papa Kelani pas lobby ba parmi les seuls pères et réveil au atikani na kati ya Congo. Ils ont président ba wela welate notre papa Kelani. Ils ont profitable to wel sango pour une grande lecture pour na biso. Non, n'entend. Patria Sankelani. Chaîne Nabiso Ngambo. Ngambo ya munene eza oyo. Que faites-vous de tous ces gens qui servent Dieu, que vous aimez bien? Que faites-vous pendant qu'ils sont vivants? C'est qu'on peut dire que aimons nos vivants au lieu d'aimer le mort. Au moins, c'est comment tu as alali. Oui, abimisi 700, oui, abimisi 800. Mais bah, on a bon mot. Que faites-vous? Pour tout ça, on a kabatia wa. On fait kabati. Azobela. Mais bien, bah, t'as pas tout sens à quelque chose, tout sungante qu'on a besoin. Biso ba tout sens à tes potos sont tous la gaso ka kufi. Te, nga na baso ngo nga na kufi ko sala nga Pierre Tombal te. Pierre Tombal zali bunanga. Tu as encore envie. OK. So na okoko sunganga na l'air na zana bon moite. Ko zela tena kufa. Po oye tike na ngomo pasteur nanga Vernon alinga kaba kunda ye na luxe te. Pas le bi mabeli. Voilà. Aboya ka fleur. Asomba déjà bien. Asomba bien on sabi que na ina la dépense na mutute po na rozala wana te. Le Vernon ne sera pas là. Le Vernon sera au ciel. Omoni ngape idéologie ngo ekotela nga solo pianga lero. Ko zata na ko fa bongo cotiser 300 400 bato amuki bambuza ba oli yango elote. Ok, merci beaucoup. Tokomi presque na souka ya notre émission. Quelques mots et pas ya papa.
et d'abord tobane pas papa donc couple Bouloba et puis tokete pas maman m'appelle si numéro de contact et puis quelques salutations et puis nane loko moi je crois na osenga couple Bouloba ba sambela pona chaîne auto na CTV parce que nana besoin lipamboli wana ngana na besoin nango moi j'aime ça tolingi bino mingi mes minutes nanga na pesa wana mama po abondela pona chaîne et surtout pour te yekola ko honorer ba tout temps bazali na bomo. Merci beaucoup to bondeli tata na biso kuna na likolo e komami to e kangami na se kangami na likolo na ebete bato ebele bako télécharger pour na koyoka pe na kolanda nzambe boyo bazana ba problème bazwa solution nzambe ya vandisi libala ya couple Bouloba vandisa mabala oyo ezali koningana na mipepe na mbonge na ba coutume na makambo ebele to bondeli mawana yo nzambe likolo ya chaîne oyo mombo na yo azali kosala oyo bengi e prophète monisa ye makambo ma bombami pambola couple Kalambay elongo na mama Anne nzambe tozo kondima tata yo pesaka moto mosala pesala inachevé te kende nango kina na suka kotika azali kwa ba pasteur mosusu te ba oyo ba yebi kosa balati kombo na yo kasi na kati baza ya yo te et on a tout bondeli yo nzambe na balandi nyonso bakolanda biso ni sika oyo yo za na bango bonzambe pe bolamu na yo e batela bango corona et mona bandako na bango te yo le biete vous me servirez et j'éloignerai de vous toutes les maladies de l'Égypte yango na ndako ya mosali nyonso ya bana nzambe nyonso to ali kotia elembo na makila na Yesu contagion moko te malédiction moko te eloko moko ya molili etelemate bonzambe na yo ezipa bango na kombo na Yesu tolobi amen amen plus 243 081 50 54 181 plus 243 081 50 54 181 plus 243 09 98 21 35 58 plus 243 09 98 21 35 58 Nzambe na likolo amonelanga bino beaucoup fate 2021 tokuta na bino na santé kitoko na bolamu ya Nzambe impossible nyonse koma possible yo mtoza na parcours ya divorce ko divorcer te ndiba les anzete anzube lité aller jusqu'à fin donc soyez un jusqu'au boutiste yo mutobali te bala yo moto simbi bana te simba bana yo moto sala te sala yo moto zangi mokanda zwa mokanda na kombo na Yesu na déclarer lokola mosali ya Nzambe Nzambe pambola bino soto kutani awa te ata na Jérusalem. Merci beaucoup to comme na suka ya mama kombo chana suko mo na tolo na se ça veut dire que ça do boa baninga langa ponga liboneli ponanga za bilei en tout cas Nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est comme muibi c'est comme ndumba mais moto tolo na se ba c'est kaka été pour réponse na yo yebite. Merci beaucoup. Tout comme Nasuka ya notre émission, ce beau c'est pas une émission Oyo. Beau pessi notre maman Anna Kalambay va merci belé, papa Carlos et que Dieu te bénisse beaucoup, papa Evaris mon manager Nzamba Pambola yo. Tu pessi les nobles Francis, mon caméraman Montréal, et Nzamba Lola mon papa Pambolo makasi, biso la kamwato na seni maman Lobi, c'est Kandumba, c'est Kamuibi. Mais ko c'est comme tatolo na cette place que Keba. Ah merci. Bye. À la prochaine numéro. Ciao. En tout cas, Nzamba Pambola, chaîne Tolonase, Ekendeli Bosso, et Pambola ma, et Soukananzela te, hein. Pour Babandra na Tolonase, Babeta côté Moussous. Mais Tolonase, c'est comme Muibi, c'est comme Ndumba. Mais mon Tolonase, bah c'est kaka été pour réponse na yo.